eza mabete ezaka idée ya motu na motu motu mususu azalaka ke alingi ko partager mbongo ne na motu te abinga na omona passe pona zwa mbongo ngana souffraki po lelo na koma boyi nazwa mbongo na partager na motu alingi ne te wana eza idée ya motu mais ye ntango azwi projet na ye oyo le mususu ezalaki projet moko ntango aza mwana mokie aza ba 10 ans 15 ans 20 ans abi songa nazwi mwa 1000 francs projet nanga ezalaka nasunga boye baorphelin bahandicapé banani nasunga donc mutu na mutu ndenge azawa azalaka na projet na ye aidala babona inane ça se fait toyaki ebia benga bainvitation baye balati bainvitation balati ka baangelu oyema mutema leza baangelu sombei bafele bilamba bafele balati bilamba baye awa baye basepeli baye bangoli bato ya théâtre bayaki osola makambo basite so totali makambo basite c'est 001 donc toza na number 1 mokonzi ya ba 001 blague te lelo asololi biso makambo ya Victoria Television Victoria TV eye na bamopepa sika ye na bamakambo nango na ndenge nango donc totala Victoria TV na ndenge ayindusa na ndenge makambo po tozwa banews alelo ayeli biso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi totala Victoria TV ya bino sida bilela confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilela na ndenga indusa Victoria certa amen. Voilà, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous s'ouvre, nous c'est Congo Victoria Télévision. Eh bien, je suis là, Jemima Ibel et les gros bébés de la presse congolaise, tout ça vraiment en direct. Donc, il y a piscine de Saint-Dominique à Analimete, puis place Belleville, artiste Oyo, actrice Oyo, il y a groupe Elombe, mais à une initiative, il y a bien. Azana ba idée ya bien ça dit mbongo na liaka alinga liango ye morote alors ça inane kaka ya anniversaire ya site na Bellevue alors le quoi boni ba exploit amoni ke nzamba te le boko mbongo ekoti alors aboyi ke mbongo wana aliango ye moko yango alingi organiser anniversaire pour que ça la que non artiste moko moi $10 moi $5 moi nini mutnosu a contribué à tia la main dans la pâte pour que basunga ba orphelin eza idée moko ya bien yango na to alinga sa makambo ye moko te il faut associer presse c'est pour cela tozawananga Jemima Ibel le gros bébé de la presse congolaise et le ngona pi ya mbemba tozo ba image tozo sala toujours musala pour que ezala vraiment qui toka alors tozwana no bokozo comment est-ce que et les kaki ndenga nini pi ya kota ki ndenga zoki ne ba pesa ki ba danse tout ça et puis les interviews et puis Nasuka tu vas quand sala la bino Jibe Koumalou le boss de cette chaîne Jibe Koumalou le pétrolier na kata Dallas Eve Lousson sous na Londres ma maman donc merci beaucoup maman motema ya Donado papa Dominique mon vieux Roger Kosama avec qui bomba depuis 8000 km il y a Davin Toulouse de Bruxelles n'a pas jamais mon vieux merci beaucoup de donner image et puis on va revenir pour te clore sur côté parce que les gars qui vraiment l'ambiance continue quoi donc tout donner image et puis on va continuer merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Quand on est dans le bac, tu as un anniversaire, il y a une année, il y a un site, il y a Belleville TV, mais tu as maman Anne Thérèse, azalaka toujours na activité tout ya ba artiste ada ya oyo ayambarabaleki ya oyo asinarabaleki moi point de vue na ye par rapport ya une année oyo bonjour ma Anne. Bonjour bébé Boni bien nga pena kitoko ma Thérèse ya tomoni yo na une année ya anniversaire ya site ya Belleville bato bazoka ba artiste mususu ba mbongo na bango ba lingo sanga ba bêtise na ba buzoba mais idée ya Belleville soka zu mwa mukie akabolaka na ba orphelin yo mona ngo ndeni makasi lipamboli makasi koleka nano donc moni kolena na ba orphelin habitué quoi en tout cas ils a bien makasi donc ils a lipamboli koleka
donc akende ka bongo initiative na ewana et que de la vente ça va pambola koyeba. Voilà, de la vente que liboso ambiance oyo eza abababi bino bosangana kala ba anniversaire bosangana kala matanga mais moko baba bolingo pena entre bino na bino ezala raté batalibana ba se plaignant nango yo siko kolo ba netsini te batalibana ba biso te bango bande bana bolingo te atura biso to na bolingo makasi ngana kolongba wana keta la Fatou na keta la Gabriel na keta le Bakata na keta la Suzy na keta la Leya to na bolingo makasi biso na blanc mike on était battu ne benga ba panza biso me bakoka te tala ambiance ezao tande to mela to lia to na bomoko et puis biso dans la partie prité soli kamboza ya Fatou na kutani côté mo balo la Fatou ba na oswane la Fatou mais Fatou za absente o mona biso to bana mama mo tata mo kombo ngo théâtre to ko wela na nini to wela na tête to bana bomoko to na bolingo donc yo mo yebi o ya baleki yo yambanga donc nga za kana likama mutute ya yebi bien ba depuis scénario yebi ma Teresa ba biso ba bio o idole nanga ba msuba komo sika ba benga ba idole o nga na kufina nto benga idole neni yo lo bali oh mais tu déjà tala quoi c'est pela no za idole na et ba benga idole ka som ta kufi ya bina kufi to ko lo ba bongo te on ngo remplacer ngai te dans suso terme on a terme se pesa que moi passa que ça benga mtu idole toi soit kufi da idole ko ndenge nga za boye ba bina nga idole no nani nabi idole nga Gabriel bon c'est normal parce que dans la narrateur ba film na e idole no na idole nga inda ya Léa donc bongo deux ans ndenge ma bêtise. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà qui maman Anne. Merci beaucoup Jemima. Merci beaucoup voilà maman Thérèse, maman Anne, ma maman que j'aime beaucoup Oya Soutelanga. Alinganga vraiment moi minga, alinganga vraiment moi trop. Merci beaucoup. On continue avec les interviews. Ça vraiment est belé. Puis Ambemba to continue dans la interview. Voilà Toya na biso na moni awa pardon Rabi Mavinga. Voilà puis Ambemba baluka na yo. Voilà Naboni ya Nicole hein. Ya Nicole et Bakata. Bonsoir. Bonsoir ma Nicole. Bonsoir. Tokuto awa na inane l'anniversaire ya Belvi par rapport à site na yende aussi inane. Idée wana ndenga zalaka nango ya ko kabola mbongo na ba orphelin ko lia na bana bitike yo mola ngonde. Eza mabete. Eza idée ya mutu na mutu. Mutu mususu azalaka ke aline ko partager mbongo na mutu te. Abinga na omona passe pona zo mbongo. Ngana souffra ki po lelo na koma boyi. Nazo mbongo na partager na mutu alingi nete. Wana eza ida mutu. Mais yetango azui projet na ye oyo. Le mususu ezalaki projet moko tango aza mwana mukie aza ba 10 ans, 15 ans, 20 ans abi songa na zui moi 1000 francs. Projet na ngezaka na sunga boye. Ba orphelin, ba handicapé, ba nani na sunga. Donc mutu na mutu nenga zawa azaka na projet na ye. Siko soko zui nzambe apambolio na mukie o sala nini. Qui sa projet. Merci beaucoup, man. Ok, merci. On continue avec les interviews. Puis Mbemba continue avec les interviews. Voilà. Voilà, tout ça, vraiment la battu est belé. Puis voilà, les canoboyés. Voilà, tout ça, en face, il y a Naomi Barcelone, la star du moment. Moutoua de carton internet de tout ça. Bonsoir, maman. Oui, bonsoir. On a une année à site à Belvi. Un mot par rapport à Ndekono, à jeune. Nambo on a pas consommé pas kabelo na eh asombe ba biloko na ba maquillage mais après faire na mbongo na allié longo mo na ba artiste allié longo moko na ba orphelin yo mo na idée na ouais idée mo c'est impeccable hein dans le bara nzambe abatsela ebele parce que c'est pas facile de penser dans orphelin. Et en plus, ils ont anniversaire à une année à Belvi TV. Donc, on a vu que les cas de Flair, c'est une année à site. Et PCP est aussi. Donc, merci. On a vu que les Flair concert propre à Berlin à Kandi Belvi. Donc, il y a une bonne initiative. Et que les petits Nasuka, je t'aime beaucoup. Naomi Barcelone, Naomi a la moi guerre, à côté de la Karine Yamado. Et ça, c'est ça. Tu as Belvi TV. Tu as anniversaire à Belvi TV. Un an depuis, ça s'est fait. Voilà,
Merci beaucoup donc Naomi. Barcelone a bonne le bape comme Mageo alobaki. Ba à quand ba activité na yo parce que ba c'est la paix. Moi ba bloc a bopé na compte à Barcelone ba tout moi bien. Comment tu vas faire Naomi ba c'est la ligne malamu toi à Barcelone. En fait ba fan na biso ba fan nga ba za ba poser. To ça nga ba makambo bien. Bino mo boyebi donc continuer là on ça pas trop à dur hein. Mika, joyeux anniversaire à Belleville TV. Voilà, donc là c'était Naomi, Barcelone. On continue avec l'interview. Namoni wa ngandeko, Mimika Bongo, Namoni ya ngai Sidan, bling bling kaka, tu as ta pembe, biso nde presse, biso presse dans la boy, tu as cabo les contraires, mais c'est pas grave. Mimika Bongo, bonsoir. Bonsoir Jemima. Namoni pe na inane ya city ya Belleville. Un monan aussi tu n'as biso to bandaki on mona na libu comme une année ça se fête yango voilà j'ai joli kanou maman kalunga ye ma maman chérie que j'aime beaucoup une année ça se fête ninga so mamba malam tala yana site monte so ba bengai lokwa site à Belleville afuta na bien marambo bien nyonso bien ba casting a bien bien penda ba bien le binango et le binango chimène makoso nyonso bien en tout cas vraiment dans le bon toyoko soutenir muninga na biso nde to banda inaye male mbeti lelo inane toyebi ke nzambe alola ndenga bomba biso 2 ans lisusu Ouazati, bino nde ba bende bo vente kaboy ba guerre d'esprit moreza a pour la muso ba na point na bango tina anniversaire nga va na yana nga Zidane na dale na table wana na dale na Naomi Barcelone na table na non muto amesana na ba fitilité muto amesana na obude batu muto amesana na ba ranking na yeye moko mitea yoku toyebi nga chebi malata anti polémique anti ranking na linga ngote liwa mkole ya na oyeba te sikona ke na ba problème ngamo na sokola na hotela te boka yone na hoteli sao yo osokola hotela te e boka yone na osokolo na hoteli sao moi so moi bi on bi kamura motu ya monene ah oui so na osokola na hotela te e boka yone na hoteli sao en tout cas Belleville Kandi la patronne a oumela na oumela ya on a ici peut faire tout cas ala exemple ya Belleville TV voilà donc les canaux maïsa les bololé les canaux TV exemple à suivre voilà si bango a futa biso a valoriser musana biso voilà donc namoni yanga moko ndeko bokila le connaît fait 4 on a biso namoni maïsa ne bololé yanga moko ndeko namoni une année ya anniversaire ya site ya Belleville TV okolo bani na baka mapamboli esopana donc mapamboli esopana ebele parce que Belleville TV donc ça si mo boye na ba innovation nango yo ozomona Belleville TV to jouer mais to boka te parce que ça somo kasi ya malonga ngaso na ke jouer pas Belleville donc na tongo nango na tie provision na ndako mais yo to yaka na site na yo e mo po boya mabanga no pese loka malonga te bongisa poto okima yo obando mona biso lisute bongisa poto okima yo po pas Belleville vraiment to boka raté mais to so loka malonga mais bo yeba ke na ba site na biso ba fan na biso ba sepela tanga ki mo kombo pe ya pesi pe mo loko mais Belleville vraiment ndenga za makamalamu site na epeso marché bien donc ba fleur ebele ba félicitations na Belleville moko et puis Belleville TV donc ma pamboli ebele po ekende toujours en avant pour Belleville TV yo na noté mana Belleville TV et hier na ba vitesse nango ba vacuum pe ko yo kalisusu donc ba innovation ebele lisusu voilà on est avec Marie-Jeanne Nebololé tout au long de ba tubaza pour se servir kuna et puis on va continuer encore avec kaka ba interview merci beaucoup Piambemba voilà donc kaka awa donc une année à City à Belleville TV on a mon fait tout à 5 fois que c'est délai à dépenser là à celle que non bah personne qui va faire handicap nous avons quelque chose alors c'est une chose à louer vous allez voir la voilà continuera et là
Voilà, dans la star Aïda de Moni avec une organisation, il y a une personne qui a servi tout Meli pour moi que une fille gentille. Et moi une année, il y a anniversaire, il y a belle vie, mais l'année qui a Aïda Siko. Nalingate mtalo banga bobe metanga mafuta. Loba Aïda loba pona une année. Aïda loba pona une année. Aïda loba pona une année, ça se fête. Ça se fête Itoyaki. Eh bien, bien, invitation, 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 là tu auras Angelou. Voyez-moi, mon thème, Angelou. Sombe Bafele, Bilamba, Bafele, Balati, Bilamba, Baye Awa, Baye Basebeli, Baye Bangoli, Naba, Batwa Théâtre Bayaki. Baye Bangoli. Batwa Théâtre Baye Bameli. Babindeni ni ye boss moi na mkiosa ba dépense par rapport à artiste mususu na ba boss mususu ba linga ba dépense ba monka pamba idée wana ya kosunga ba orphelin yo mola ngonde wa foto na yenga za belle vite tuna ba question langa on a mal ba bébé poil on a mal on a même pas ni plein d'émissions émission la coca ça tu vas te m'excuser et sa caméra le chapeau est zandé mais mon ça na pesi mbote na Francis Chako manager bazaida binonyo surtout bo manifeste ndele kitoko Fadi Ambozo moto bana Paris bana Londres Lisa Lizarazu ba bibi non nyonso to ba fan nanga nyonso bolinga Aïda Kabila toza na Bellevue TV toza toujours dans kende wapi. Merci beaucoup na watu nyonso to ba sepela nango ba tchaka ba j'aime na bango ba commentaire et zo sala nga vraiment bien makasi on azo mata grâce na bino grâce ba commentaire na bino bon continuer toujours ce qui pour moi des fois ça beaucoup makanda ba baki na longa ba pince donc ba pince déjà longwe. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Aïda. Voilà, comprenez que la reco s'est ressaisie parce que j'étais face à Aïda, donc la star. Yenga, osa bien, bonio, osa bien. Na bien makasi. So muta moninga accompagné na solo kana moi si moko Chimène Makoso azara na Belgique na PC mbote belé. J'ai dit dans Londres, j'ai dit dans Natasha na Londres na pe mbote. On a une année anniversaire à Bellevue au moins que tant que ça la activité na asang saka ba star nous tout mais na mon na bino ba guerre et salara au kolo banet. Non, au moni na vie toi sous la besoin ba guerre té. Au moni lelo ki tchaka lingomba et pesi makambu. Ceux qui n'a problème na maswaku na ngana jouer té. Alors ba futilité wana oto yo kana raté boy toi ba rando toi ba artiste to bomi yango. Photos arabien, zala bien à Maswaku, zala bien à Nico Chege, on se comprend, zala bien à Mansoni, zala bien à Yaboui. Donc, du trône, bonne. Ça va. Tu n'es à bien. Oza bien et nga. Oza bien Mikolo na poto mobimba. Émission est à la bien. Moi si oyo à ça la émission à la bien. Caméraman est à bien. Émission mogo bien. Tola type bien. Magamunyo c'est bien. Faites à Bellevue l'équipe bien. Voilà du trône. Yo la mona koyaki na moi retard. Voilà non pour na na télémarasi. Na yebi. Ah la mutu kale da malili makasi na kasi na yebi. Poto demi poible mi poto. Moi une année un mot par rapport une année ya site à Bellevue. Oh ils ont encore site pas mais tani nga sali mama. Bon so za ba minene na sa sunde. Et moi déjà que
maman bien ya. Et là, on d'abord félicitations. C'est pas donné à tout le monde. Babi, si on doit ça, maman l'amour. Faut pas ça ma félicitations. Il faut qu'on dise maïe. Au moins, belle vie, on a zéro total. Total à tilo to. Il faut aller à CD. Puis sur internet, il y a une vitesse. Ça n'est rien à biso. Atali à point 16, on s'est la moussala bien considération. Après c'est une invitation, c'était déjà considération. Donc voilà, là on le voit dans le site de Belleville. Courage encore ma soeur. Kolanda Batouté. Continuez, nous avons soin, nous avons la vérité, princesse, trop de vérité. Nalinga bango eh, na poto, a ser nanga kano, ba tonto ya bien, nalinga bino, ata boilinga, botala kangai, non c'est qui sabino, non c'est pas sabino, donc nalela bango. Merci beaucoup. Prochainement, nous aurons pendant l'invitation émission. Voilà, merci beaucoup à Pia Mbemba. Merci pour la image qui toko, toye, tozui, tolie, tomeli, faites l'équipe vraiment qui toko. Merci beaucoup. Dossé dans la boss nyonso. Bossa la raboé. Bolia rambo on a orphelin. Un abato le bazar démuni. Ba personnes vivant avec handicap. Ko aider bantu esungaka. Na mo info na yo, o tinda mo contribution na yo na Belleville TV. Et Rosunga, mon contribution à la Congo Victoria numéro Zalawana et coédé. Donc, on a besoin de tout. Merci beaucoup de soutien. Merci à JB Koumaluta, le vrai boss, hein, le vrai boss de Victoria Télévision. Et merci beaucoup à ma soeur, à ma maman, Eve Lousson Soumote Maya Donado, Dominique Nakata Londres, Eve Lousson Sou, Eve Lousson Sou, la Londres, Henri Modogo, la Canada, il y a devant Toulouse de Bruxelles. Merci beaucoup à Jérémy Luemba. Merci beaucoup pour Moussa Leki Kitoko. Merci à Pia Mbemba. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. On se retrouve prochainement toujours dans le site Nabuno Congo Victoria Télévision et au revoir. Sur le site, c'est 001. Donc, nous avons un number 1, il y a 001. Blague de loi sur le Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo, potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continua. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, ya bino sida bilé la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bilele nandenga ilusa Victoria certa. Amen.